leader na mapata asilisa luxe ya avion atia complexe ya avion mopandi compagnie aérienne oyo etika voyage na défaut po akomisa yango eloko pamba bondimelanga ke à travers bavion na ye mokwake Airbus A330 Airbus A320 mpe ATR quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafuni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Ngonga kokio bien so sepelera kolanda info lingala journal ya pepe pona pepe mbote na bino bisika nyonso tubozwa mitika ete tofungula yango na ngambo ya Assemblée nationale pona kotalisa bino ndenge plénière ezalaki organisée kuna na Assemblée nationale mokola mercredi 1er décembre et pa wapi ministre ya EPST mwana mboka Tony Mwaba a répondaki na question orale avec débat ya honorable Floribert Lola héritier mapilemi domi bende longwanda bapesi bino ba détail élément Tony Mwaba, ministre ya EPST, a expliqué que l'Ibosa va élire national pour la gratuité et enseignement de base. Député national Floribert Lola a adressé quelques questions orales avec débat et pas ya ministre ya EPST na terme initiative ya contrôle parlementaire. Eli Oyo alingaki azana ministre budgétisation et milliers d'enseignants mécanisés pe non budgétisés pendant bambula ebele mécanisation ba nouvelle unité pe ba nouvelles écoles Oyo et outil na dernier contrôle augmentation ba frais à fonctionnement suppression ba zone salariale entre ba enseignants et ba ville pe ba milliers ruraux bosimba ke député national alingaki pe aye ba mingi na Oyo etali paiement et ba école maternelle amélioration ba salaire construction de bâtiments scolaires, paiement et prestataires, il y a une AFEP, ex-TENAFEP, et enfin consolidation et gratuité et enseignement primaire. N'exposé des motifs naïe, député national Floribert Lola a justifié qu'il démarche naïe, local la moyenne information paye à contrôle oyo ezali reconnu na constitution de l'article nayango 138, 146, p 147, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale, mingi la l'article nayango 175, 176, p 178. On a eu Italie éducation. Député a précisé que amélioration de la condition sociale et salariale y a personnel enseignant et zali parmi les piliers y a programme y a gouvernement pour na booster qualité et enseignement. Mesures y a gratuité et enseignement de base institué et pas y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba enseignant ba monaki ke ba posa ba réponse oyo sengeli na calvaire y a salaire tout y a misère oyo ba bande ko pesa bango na likambo etali prise en charge. Mais situation est commis améliorer te situation ezali ko tambo lisusu mabe makasi pona ba enseignant bango bazali ko préférer kutu période avant gratuité ndenge honorable Floribert Lola atalisaki avant kotalisaki ba problème ya sous-secteur ya EPST etikali nanu ebele ba résoudre yango te ezali mingi question ba nouvelle unité non reconnue pe ba non payé ba promesse ya ko réaliser amélioration ya conditions salariales pe amélioration ya collation ya ba prestataire ya ba épreuve nyonso évaluative modicité na pension to pe retraite ba question nyonso oyo ezalaki évoqué pe esengaki éclaircissement pe explication ya malonga na moto azali ko kamba EPST na tina wana député Floribert Lola a posé na ministre Tony Mwaba
question oyo ministre est-ce que okoki ko rassurer biso que lelo ba réalisation concrète et efficace oyo ezalaki initié en faveur et amélioration ba conditions sociales des enseignants et la qualité d'enseignement dans secteur oyo. Et boye na réponse nyango ministre Tony Mwaba a précisé que gouvernement a zwaki engagement à mon côté kasi a hérité ba engagement ya ba gouvernement oyo eleka na tina wana esingeli ko noter quelques réalisations na nombre nyango majoration ya salaire 40 000 francs congolais pour ba enseignants pour un exercice budgétaire oyo. On a eu étalé qualité d'enseignement, réforme et manuel scolaire évalué envisagé pour un lancement pour calamité, il y a campagne, pas d'école sans banc dans la République démocratique du Congo, sans oublier suppression totale, il y a prise en charge des enseignants et pas il y a des parents, mingi penza ba enseignants, il y a cycle maternel et primaire. Pe wana nyonso ndenge constitution ezali koloba natina wana esengeli kobakisa institution ya prime ya gratuité et enseignement de base. Prime oyo ndenge abakisi ekozala régulièrement majoré selon disponibilité ya budget à l'État na cadre ya consolidation ya gratuité. Ensuite ya question et réponse 80 demandes ya parole oyo ezalaki enregistré pour na charger davantage pour soutenir ministre ya EPST. Misusu ba critica qui dysfonctionnement ya secteur impacta qualité ya enseignement pe ezali kosenga requalification ya mesure ya gratuité. Misusu ba komisa ki ba avancer oyo ezali réalisé pe bazali kosenga application sans faille ya mesure oyo ezali mesure moko ya malamu. Pona oyo etali ba avancer natif ya ministre Tony Mwaba esengeli ko citer nettoyage ya fichier ya paye ya enseignants pe kati na yango balongoli ba fictif ebele natina wana mituna ya ndenge na ndenge pe etuna maki. Pona oyo etali bancarisation ya enseignants Tony Mwaba atalisi ke opération ezali vraiment positive kasi a promettre ko étudier ba difficulté mususu oyo ezali bisika ebele pona oyo etali bancarisation na suka exercice député national Floribert Lola alobaki azali satisfait na la réponse oyo ministre Tony Mwaba apesaki. Na somo susubo simba ke cour constitutionnelle a siégé qui mardi 30 novembre na bokambemi ya président Dieudonné Kalouba et pa yuapi ba statuaki na ba matière ya ndenge sur place héritier Mapinde Midomi Bendelo Ngwanza et pa yo papesi bino ba détail mao. Cour constitutionnelle et siège qui na matière ya contrôle ya interprétation boye yango esala ki ba audience pe ba statut ki na makambo ya ndenge na ndenge exception ya anticonstitutionnalité oyo ezala ki soulevé liboso ya tribunal ya grande instance ya Boma et pas ya société Sokoger mususu ezala ki bongo exception ya inconstitutionnalité ezala ki soulevé na société forestière omingi penza na succursale na yango ya Kisangani mususu ezalaki bongo numéro 15 88 bar 16 24 requête ya M. Serge Makongo Kangantima mingi penza na inconstitutionnalité ya ba résolution ya assemblée provinciale ya Kwilu mingi penza le 8 mai 2021 pe le 22 juin 2021 respectivement oyo etaki en place bureau d'âge institué qui bureau définitif pour na assemblée provinciale oyo requête mususu ezalaki ya Richard Mouyej Mangenz Mans pour na inconstitutionnalité ya ba résolution numéro 001 bar BUR bar AP ya Lualaba 2021 pe lisusu mususu ezalaki requête ya Joseph Mukumadi pour na inconstitutionnalité ya ba motion de défiance oyo ezalaki voté na assemblée provinciale ya Sankuru na date ya le 28 octobre 2021 bosimbake après ba plaidoyer ya ndenge na ndenge ya ba différentes parties boye cour constitutionnelle a se prononcer ki mingi penza pona ka ya requête ya Joseph Mukumadi oyo azalaki gouverneur ya province ya Sankuru ye a telemelaki motion de défiance oyo ezalaki voté contre ye et pas ya majorité ya ba député ya assemblée provinciale ya Sankuru natina wana cour constitutionnelle batalisaki ke motion oyo ezalaki voté en bonne et due forme pambate Joseph Stéphane Mukumadi ba bengaki ye à deux reprises pour aya kopesa ba moyen de défense na ye liboso ya ba député provinciaux oyo ba votaki ye kasi ba raison oyo Joseph Stéphane Mukumadi apesaki ezalaki fondé te natina wana requête na ye ezalaki rejeté ezalaki déclaré irrecevable pe non fondé
ndenge cour à se prononcer qui natina wana destitution ya Joseph Stéphane Mukumadi pour na province ya Sankuru ezali bongo confirmé selon cour constitutionnelle ndenge apesi verdict nae. Totika kaka na masola première dame pour la côté Sabino Nenga assisté qui na messe monnaie na oyo ezala qui célébrer na occasion ya 57e anniversaire ya liwa ya Anwarit Nenga Peta nyonso eleka kikuna na ville ya Isiro héritier mapindemi Stéphane Skandi. 57e anniversaire ya liwa ya Bionerez Anwarit Nenga Peta de Denise Nyakeo Tshisekedi ya kofinancer botongi bandaku sur place na basilique oyo na Isiro bosimbake na province ya Owele ezalaki le 1er décembre 2021 première dame akominiaki elongo na ba fidèles catholiques na occasion ya 57e anniversaire ya liwa ya sœur Marie Clémentine Anwarit Nenga Peta. Messe d'action de grâce ezalaki organisée pour na circonstance yango ezalaki officier na archevêque ya Kinshasa Fridolin Ambongo na place au babengi sanctuaire national. Cardinal Fridolin Ambongo na omeli na ye to na mateya na ye atiaki ba pèlerin nyonso bayaki ebele bautaki bisika na bisika bayeba na ko marcher na matambe ya Bienerez Anwarit oyo azali considéré epai ya ba chrétien catholique ya mokili mobimba lokola modèle moko ya courage ya intégrité ya fidélité pe ya botosi epai ya nkolo. Denise Nyakeo Tshisekedi oyo azalaki compté parmi ba pèlerins sans tarder a répondaki favorablement na appel oyo pe a prometaki kotonga ba hangar liboso ya oyo nyonso e ko abriter ba célébration misusu ekoya pona Bienerez Anwarit Nenga Peta en attendant construction ya basilique pona canonisation na rang ya ba sainto ya ba santu. Denise Nyakeo Tshisekedi akendaki na sima na bafwa baka site oyo Anwarit asalaki ba premier venaye précisément na couvent ya Nazareth. Première dame Denise Nyakeo a visitaki site oyo avant à côté na ba différentes pièces na kati na yango Bienerez Anwarit Nenga Peta abandaki kosala mosala ya apostolat kobanda na salle ya prière koleka na chambre oyo ti epai wapi ye azalaki arrêté. Première dame Denise Nyakeo asalaki bongo don financier pour la réhabilitation ya grand site oyo na Congo profond. Bosimba ke descente ya première dame na ville ya Isiro na province ya Haut-Uele ezalaki mingi dernière étape na ye pour na tournée ya première dame na ex-province orientale de Mambré epai wapi ayambamaki na foule moko na ndenge ya kosakana te malgré mvula oyo enokaki. Président d'honneur de l'Association nationale de Kwado du Congo, Anakwak Namokuse, maître Majkisimba Ngoi, Azalaki, na séance de travail et longo, na comité national, ya association Oyo, Micho Olenga Kunga, Domi Bende Longwanza, ba Pesibino Badete élément. Tête à tête, Salemaki na séance de travail mon corps entre maître Majkisimba Ngoi Oazali président d'honneur ya association nationale ya Bakwado du Congo Anakwaki na Mukuse pe na délégation ya ba membre oyo bazali ko diriger comité national ya Anakwaki to association nationale ya Bakwado musala et Salemaki point par point pour na ko évaluer na musala ya Bakwado na République démocratique du Congo ba difficulté baza nango pe ba projet oyo baza kokana kosala po na année oyo ezali koya pe mingi penza ko évaluer pe kosala bilan ya année 2021 na maloba na bango président national ya Anakwak oyo akumbaki délégation expliqua ki bongo na maître Majkisimba Ngoi oyo azali président d'honneur ya association oyo ba difficulté oyo Bakwado baza nango awa na ville province ya Kinshasa pe na ba province ebele ya RDC ndakisa ba tracasserie ba difficulté ya placement pour que Bakwado basala musala malamu
pe ba dérangement ya ndenge na ndenge pe balakisaki ba projet esengeli basala que ba kwado pe ba contribuer bongo na évolution pe épanouissement ya République démocratique du Congo bazali ko bongisa bongo bayeba lolenge nini esengeli ba sensibiliser ba kwado pour que bango pe ba ko futa ba taxe pe ba droit mosusu e ko permettre na gouvernement provincial ya Kinshasa pe na gouvernement national bayeba pe kozwa part ya contribution ya bakwado na musala bazali ko sala et single boye bake association où ezali ko regrouper plus de 30 000 kwado et single boye bake maître Maj Kisima Ngoi azali président d'honneur ya association oyo depuis plus de 12 ans na cadre wana de single ba kutana pona ko évaluer pe ko tala lolenge nini ba projeter ba action ya minene na ba mikolo ezali ko ya pe surtout mi penza na année 2022 et Joachim Maloba président national ya Anakwak azanga kite ko remercier maître Maj Kisima Ngoi pe ko pesa ye en tout cas ba encouragement na ndenge azali ko continuer ko soutenir association na bango pendant plus de 12 ans. Nous avons pas de PC rapport la difficulté nini autres amis na kati association le phénomène autres amis na kati association autres solo la naie papa père ya biso pesa malamu t'expliquer maba mususu ba malade papa le bien en tout cas na kokomati na suka to meka komona ye Maître Maj Kisima Ngoi oyo azali bongo président d'honneur ya bakwado atalisaki pe attachement pe détermination na ye pona ko soutenir bakwado ti bakokoma une structure bien organisée parce que bazali na musala ebele awa na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo. Moninga malamba ye bakaye bongo na ba acte Maître Maj Kisima Ngoi depuis plus de 12 ans, azali toujours ko soutenir bakwado bazala lobby une structure oyo état congolais esengeli a compter nango. Simba qui journée à mardi 30 novembre qui très chargé pour na Victor Bosoku na sima ya ko futa ba frais d'hospitalisation pour na elenge oyo azala ki na problème plutôt na libumu boye ba ke Victor Bosoku akenda ki susu ko assister na conférence ya ba jeunes entrepreneurs na kuna na musée national témoin événement Michael Bristoto Edi Imbani. Ndenge tolakisaka bino mikoleleki Fondation Victor Bosoku elongo na ye moko initiateur nango charge ya ba jeunes les leaders incontestés de la jeunesse congolaise. Victor Bosoku ekaka ayaka kotela mwana oya mwasi awa na commune ya Masina na kombo Kritivimbu ya 8 ans ye avimba libumuko kamwa na bokono yebani kombote sima ye moko Victor Bosoku les leaders incontestés de la jeunesse congolaise apesaka misolo pona kopesa mwana oyo ba premier soin boye après ba examen ba moni bokono oyo vimbisa mwana olibumu pe ba senga ki opération salema à l'urgence 2 jours kaka après ba résultat Fondation Victor Bosoku et pesa mo bange na misolo akosakana te na famille ya Christivi po basalisa ye Victor Bosoku atalisaki ke yeza na kaka instrument oyo nzambe aza kosalela. Fondation Victor Bosoku aza juste instrument oyo nzambe a utiliser. Et ça rend c'est foot à facture. Et eza penzela ya koyebisa batu nyo surtout bazana bambongo na bango. O bazomona eloko nini ya kosala yango te. Basala yango ka na mabe. Ba ko assister Fondation Victor Bosoku afungoli ba porte nyonso na bato balingi pe ba continuer ko assister basala ko la biso. Ata za invisible. Mais par na yenzambe ne mutazomona. Biso tozakaka instrument na lobby tozako assister bango financièrement et ceux qui wana te tozotika bango lisusu na ba prière boye mokolo dimanche ezalaki sombele suka na esanga mokolo ya opération ya Christivi esengelaki esalema awa na siège ya groupe Course Business International ezalaki nde mobange na prière ezalaki kosalema en faveur ya Christivi ngolu ya nkolo ekita opération leka bien et bongo mokolo ya mardi 30 novembre leki nzete ya malili moto moko bien Victor Bosoku ekaka DG ya groupe Course Business International ayaki awa elongo na Madame Aline Bota, DG à Groupe Course Business International,
pour participer na musée international ya République démocratique du Congo na forum des innovations de jeunes entrepreneurs congolais organisé na FNG ke talent d'entrepreneuriat yango ezalaki mingi na casquette na ye ya kokodi koko ya ba entrepreneur bosimba kezalaki occasion pour na leader incontesté des jeunes ya ko encourager ba jeunes entrepreneuriat oyo epesaka autonomie financière pe Victor Bosoko ekaka le leader incontesté des jeunes atalisaki que groupe Cruise Business International yango kokoba toujours kosunga ba jeunes na ba projet na bango pona ko faciliter autonomie financière tangu tobengaka nzete malili bokanisaka tosalaka maseki po motema boboto boye il faut zala kaka Victor Bosoko ekaka moto moko bien eyokani. Compagnie africaine d'aviation CAA a ba prix ya kitoko na Airbus A320 pe A330 pona ko permettre la motonyoso à voyager na ba condition moko ya kitoko. Michael Bristoto. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pessi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka minga inanzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison il y a 7 fréquences, na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité, 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyageait dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Na couleur religion Bosimba qui est na centre missionnaire d'adoration semaine à Mokuso et Kamama Kepa ya révérend pasteur Micho Olenga Kunga baza ko organiser 5e édition ya convention de vrais adorateurs du Christ Kovac na Mokuso en même temps bako célébrer le sous 5e anniversaire ya vos alcia to na bango Michael Bristoto. Tango bonga ekokaka olinga tie lotomo po esi ekoki makambo esalema Kinshasa tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église centre missionnaire d'adoration semaine à Mokuse où ekumba maka avec impact et idéologie et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu le pasteur Michon Lenga Kunga bazako organisé convention des vrais adorateurs de Christ Kovac na Mokuse 5e édition yambalo yote meza quand c'est l'heure et wa Kovac yambalo yo ezande likambo ya ngonga rendez-vous za kobanda dimanche 5 si dimanche 12 décembre 2021 chaque jour de 17h à 19h45 8 journées mon koka de démonstration ya nguya ya nzambe ya epakwa kolo ye moko kozala rendez-vous na ngwende na ya bokonzi moto ekopela kosakana te bikambo ekosalema ebongo basali ya nzambe bilombe oyo bakokumbela milulu oyo 5e édition ya Kovac pasteur Faustin Ikaka pasteur Raphaël Vubu pasteur Ezekiel Beponga ya Sema pasteur Dona Ebondo ya Mwanda Docteur Stéphanas Kande, payé Moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Lenga Kunga, Kozanga na yokutu rendez-vous au Yaya,
otuni ngai kozala wapi temple du centre missionnaire d'adoration Sema oyo ezomi na avenue Kimbangu numéro 2 quartier Sebo na commune ya Mongafula référence croisement et baveni Damsope Kimbangu et bongo kote ndule engaye groupe Maranatha bakonetola bokonzi ya nkolo elongo na bagroupe misusu. Ah oui, lelo eza lelo wana eza kado nzambe apesi yo au travers 5e édition ya Kovac. Quand c'est l'heure ngonga ekoki kozanga te. Bino bato bolula kolata basapato ya qualité boyeba na République démocratique du Congo place ezase moko na 7e rue Limete epa ya Papa Griffe hérité mapindemi iganting. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika ezaka kase moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko Para musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso ye awa zanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzambo ba mitema mabe botuna nga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois ba petchana ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena makamba forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolati sa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomeka na kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griffe sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui soutenir population congolaise à l'attaquer l'eau bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pambate basoulier tout ba chaussure ya Papa Griffe azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état. Bona ba fête ya suka mvula esika elase moko Pacific Palace esika oyo wapi bilengi elala kabino bato bolingaka ko fete kitoko bo welisaka deja kuna na Pacific Palace Michael Bustoto Francis Kanza. Ba fête ya suka mbule komi kopusa na Noël ne bona neza koya yebelaka na yo deja papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android. Et si que kosepela ya kolekisa ba moments inoubliables en famille tout en couple awa na ville province ya Kinshasa et si yebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacific Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso pona kosepelisa bino pe ko permettre bino bo vivre Noël na bona ne kitoko awa bokozwa ba piscine ya propre pona ba chubu resto pe na Pointe ezali wape pai bokokuta cuisine kuba bokolia na petit na bino.
mobange na espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etumama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wapi epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya badifferents artistes Koko Bobolanda okanisi Pacific Palace ebosani bana na bino surtout na fete ya Noël oyo eza koya jaja awa bondimela ngai ke bana balembaka te mpo baje eza wana zralala mpo bana basavoure bafete na bango kitoko. Pacific Palace baza mpe na bachambre ya mokwake kuna bokoki kopema kitoko ezala bozala bandeko bauti poto bakoki kolekisa bamoma ya kitoko awa. Pacific Palace mboka elengi Mona Pacific Palace na route Matadi, référence en très joli site, Monsika Tenam Betseke. Ah, Pacific Palace, il n'y a pas mieux que toi pour fêter à fond, béton. Bon, ce qui est comme la souka journal, ya peuple pour ya peuple, merci mingi. Na Igor Ntingi, oya zalaki na sima caméra, montage, simba maki et pas ya Christian, qui angebe ni pe Fabrice Lundo, mais info linga les aka supervisé et pas na emoko, héritier mapinde mi bande kobo tika mala mungala bino tomona ni semaine prochaine. Lobby bozala bongo na anemone mpumpa. Kimia na kolesu, o mabota mabino, au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable, billet nyonso eza ko kita, o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyage na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.